qui sont fidèles. Il y a des filles aussi, hein, qui sont infidèles. Maman Blanche est belle, mais elle est fidèle. Elle est canon, mais elle est fidèle. Elle est canon des canons des canons. Elle est fidèle, mais elle est canon des canons. Le jour que je l'ai présenté à mes amis ont commencé à trembler. Marcelo va te faire tomber. J'ai dit, oh, pourquoi? Elle est trop belle. Elle va tuer l'église. Depuis que je l'ai épousée, l'église a grandi. Pourquoi? Rien que par sa présence, elle dit, venez à Jésus. Même si tu es belle, viens à Jésus. Même si tu es élevé, viens à Jésus. Elle a les dégagements, les dégagements, les dégagements. Donne-moi un amen. Amen. Même moi, je suis jaloux. Je suis pasteur, mais tu oses avec ma femme, frère. Je vais te maudire. Je te maudis. J'entre en jeûne de 3 jours dans la Tarasaki. Oko ma baba. Et les frères, vous ne voulez pas épouser les très très belles femmes. Oh, elle va me tromper. Qui te dit ça? Il y a des très belles femmes. Bonjour. Mbote mingi na bino soto ba ebolinga ka maman Eliane Nix. Pesino ba mbote. Ba ebo balizen muko wazima, muko wazuri. Boni bandeko na ngabo za bien. Kana ba kikola kolamka eza habitude te soki nzamba pesi bino pe mabomo. Nzamba pesi biso pe mabomo YouTube na kopesa merci. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali et vous de votre côté c'est comment? Dans le bagaso ko za mutakanda ko tala ngate pour sepelo na ngai te, so za mutaketo ko tala ngai te pour sepelo na ngai te, so za mutozana ba jalousie. Kotala ngate po sepana na ngate soko za mutu ya motema bololo kotala ngaite po okosepela na ona ngaite so poza mutu aketo kotala ngate oza fanatique révolté kotala ngate po okosepela na ona ngaite. Merci mingi na bino so obolinga ka maman Eliane Nix, ma famille du cœur. Na benga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Voilà pourquoi na benga bino ma famille du cœur. Merci na ndenge boza komba ba émission. Merci na zomo na pe ba commentaire. Merci pe na ba obaza ko benga. Lelo likamoto solo na batubele ba benga ba réagir par rapport à émission on a salaki o na ote kolbaki papa nde asengisaka bana par rapport ya nde batu muso baki moi soza na kati ya ndako il faut asengisa bana nga bité eza mobali weke ndako bota bana na ye nda asengisaka bana papa nde asengisaka bana ndiko mo ba ebisinga le bina ke maman Eliane biso papa na biso asengisa biso donc tozalaka bien soko moni biso boye okoyeba te ke tobotama ba mama. Bon, le corps parle bipé école na bango pe ya bachi. To yebi ke ba papa baluba musana bango yango wana. Bolimbi si na benda ni mwandambo. Ba papa baluba bazaka bongo bango ba bomba bana te soka boti bana na ye akosengisa bango bokoko lesika moko bokolinda ko moko bozala bino surtout ndenge moko. Ezate ko mwana ya mwana liboso moi c'est liboso to ya mibale. Bon bazaka bongo te bino nyonso égalité boko la bana ndenge wana mais ala ba parents mususu soki aboti bana na libanda abombi bango boya oyeba banka mukola liwa nde boba ki papa abota ki bana boye apo banyolo baki moso na zaki mabete eza mobali ye moko azaki ko banga poasa nini aya ko laksa bana na ye. Alors lelo tokosolo la boye mingi mikolo na osolo mi makambo bino bo senga ngai yone mamuto zo solo la onde makambo tozoloba bandeko batindelinga mingi photo oyo balobi pona nini balongoli pasteur Marcelo Alliance na ye on a cheli bino photo nabi pasteur balongoli Alliance mais où est le problème? Tant que balanaki, bala pitié kabalbaki ni jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce que le kola liwa et kaboli bango. Est-ce que pasteur il fallait qu'il y ait un alliance sur la musapine? Ah non, il fallait qu'il y ait un musapi. Na comprendre te? Mon suspect, dans le téléphone, mon mêlé, nini pasteur alongoli, balongoli nini
balongoli ye eutabaki nanga bag balongoli ye bag na ye seke ya kobala na ye lisusu soki akobala to akobala te wana ekomi ye moto akoyeba soki akobala to akobala te me bible elobi soki moto atikali veuve akoki kobala soki moto atikali veuve akoki pe kobala parce que nzoto ya ye motao. Alors tokosolola il faut toyeba ke pasteur Marcelo Tunasi a divorcé te asali divorce te mpona koloba ndenge nini alongoli bag mais a divorcé ta non. Liwande ekaboli bango liwa ekaboli na Maman Blanche. Ce n'est pas qu'à divorcer. A divorcer te. Batu mususu kutu bazali aka na matata na mwasi. Ake kobala mwasi mususu. Sans que ba divorcer. Batu mususu bazali mwasi andako alibala, mwasi andako azana alliance na musapi, deuxième bureau pa azana ngompe na musapi. Troisième pa azana ye mobali moko, motema moko alati basi misato alliance. Pasteur Marcelo aza pasteur oyo na matière d'amour azaki exemplaire, oui. Toza na kati emission préparé pour le mariage, oui. Ah, tu le belakami makambo etala kamabala, oui. Tokenda na biso pe ko piocher moi de gauche à droite, mingi mingi totikala kana makambo ya o etalaka ba vie ya famille, ba vie de couple on to sola mingi ah. Eza na batu mususu. Azana mwasi na ndako na kati ya ndako. Ya mibale pe alatisiye, ya misato pe alatisiye. Ce qui totali na ba pasteur o basali ba scandale te. Na babolingo za ba pasteur Marcelo yango kutunga na osenga asa l'école moko a éduquer mibali comment aimer une femme, comment valoriser une femme pour la matière wana en tout cas pasteur aza penza bien placé ya ko lakisa batoyo ba yebi bolingo te ya la mibali ana mosi na kati ya ndako ya po ana mwasi pona babota bana mayebi bolingo te. Or bolingo va kota pa mwasi mobali nda kotisaka mwasi po mwasi répondre na bolingo mobali apesiye. Pona batu tango baza koloba oh c'est tout bibiche. Bibiche komi référence ya batu oyo balingaka baleki na bango to babotami na ba mama mususu bibiche. Bibiche comme référence, sauter dans les commentaires à battre, nous sommes dans la famille, nous sommes dans la bibiche, nous sommes dans la famille, nous sommes dans la bibiche, nous sommes dans la bibiche bazar partout. Donc, bateau bazar le baquet, à couper la bibielle, opération, tokoyo kama loba, ya Maman Blanche, tango azaki na bon moi. Parce qu'il y a des moments dans la vie où le diable, avec moi, je la chante très souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans la vie où le diable te présente des tableaux de choses qui te font mal, qui te troublent, qui t'empêchent même de prier. Et très souvent, le diable avait l'habitude de me présenter les tableaux de la peur et de la maladie. Il te dit, cette maladie, tu en mourras. Cette maladie va te faire souffrir. Et cette chanson me revenait. Je le chantais en déclarant. Vous allez chanter cette chanson avec moi. Je la chante très souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans la vie où le diable te présente des tableaux de choses qui te font mal, qui te troublent, qui t'empêchent même de prier. Et très souvent, le diable avait l'habitude de me présenter les tableaux de la peur et de la maladie. Il te dit, cette maladie, tu en mourras. Cette maladie va te faire souffrir. Et cette chanson me revenait. Je le chantais en déclarant. Je Maloba. Cette chanson avec moi. Je la chante très souvent. Il y a Maman Blanche qui n'a bon moi. Il y a 2 fois diabolo satana abanda ko présenter makambo ezo ko pexeta mususu abondela. Oyo la seke maladie oyo ekoboma yo. Yé moko alobi na maloba ne ngai te. Na interpréter ka poza na français na bika na lingala. C'est comme maloba oyo bibiche ayokaki yango te prédication oyo atalaki yango te pona ko baki moninga sel bibiel 5 fois
C'est normal, maman Bibi, je sais pas, aux autres là. Il ne faut pas nous en vouloir. Hein. Il faut que nous sauter. Il faut que voice. Oui, Bimaki. Il y a un autre monde à battre. Il y a exemple. Il y a un mauvais exemple. Il y a grande sœur envers petite sœur. Il y a bisoté. Il y a voice. So, il y a mutu. Oh, il y a kanda. Il y a mutu. Il y a voice. Yendo ko silikela ke moni lelo oh na komi référence ya grande sœur ya motema mabe na komi référence ya grande sœur ya jalouse na komi référence ya grande sœur oh OK azako lingaleki na yete peut-être bande ko lingaleki na yo mais monoko beteka libaku mais oh siko etikali kwa livre ba vidéo zo kwa livre ma livre c'est ce ko livre écoute kokopola na mai mais ba vidéo ningeza etikali libela na libela ba neve na yo bayoki yango ba nyasi na yo pe bayoki yango ba famille bayoki yango ba collègue na musala bayo même ba voisin na ba voisine na yo pe bayoki yango. Pasteur Marcelo aza mutu fasi ya biso école ya kotangisa mibali bobi ke basi ebele baka na kati ya ndako mabala basufraka na absence ya mobali basufraka na ba infidélité ya mibali komoka kanga motema. Pasteur tokoki ko reprocher nyonso sauf infidélité. Tokoki na biso koloba nyonso mais infidélité alingi mwasi aki na 15 ans abali mwasi tango si 21 ans bavandi 18 ans ensemble pe bakabwani te liwe kaboli bango chapeau. Tokoumela mingi te oyo ezalaki kaka mpona koloba na ndenge oyo bato balobi ete mpona nini balongoli ye anon. Oui, mwasi na mbali so babalani babi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lokola mwasi aki avant c'est normal balongola mobali anon na ye. Eza na bato mosusu bakouple mosusu eyokana mwasi na mobali ta mosusu mwasi abisi mobali na yeke ngamu kona kokufa zo alliance na ngai tikala nango na musapi na yo obala mwasi mosusu te bazali bayokana nga na yebi couple moko eyokana ndenge wana mwasi na mobali bayokana mwasi abisi mobali na yeke ngamu kona kokufa okozwa alliance na nga so nakufi avant yo olati yango na musapi na yo obala mwasi mosusu te ya maloba na ye asa ayebisaki mwasi na ye. Eza na basi mususu ayebisi pe mbali na bien to comme konzamba za molimo nanga bala no mwasi no mususu mobali mususu pa ko ba ngam kona okende bala pe mbali baka na zuwa mibali Paul bake bala mwasi mususu eza likambu awa ba lo la pasteur Pour jamais n'aimer les cesse. Non, jamais, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Ne suis jamais tout seul. Non, je te passe cet anneau en signe de mon amour pour toi. Je t'aimerai, je te soutiendrai en tout temps et en toutes circonstances, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. Au nom de Jésus, et que nuit et jour, lorsque vous passerez la nuit, ça ne sera pas l'image de Maman Blanche. Elle est à côté de son Seigneur. Et toute autre force et puissance qui viendra comme un fleuve contre votre vie et la vie de tes enfants et la vie de toute la communauté de la compassion, que l'Éternel, notre Dieu, les fasse fuir. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, le roi qui revient, nous déclarons et nous décrétons et nous disons Amen. Jamais Voilà. tous. Jour à libala, moi c'est mon bali, ce qui va au bala na baloba kakake, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour la bande ko oyo, ba beninga to solo ko solo la, na ba ope ba oti na ba message ki alongoli, mais fa longola. Ako garda on ne po moto ya pesa ki yango azali susuté. C'est normal. Pasteur aza muta ko betela maboko pasteur Marcelo. Mi bali boni ba na basi na banda ko mosala ka ko nyokola basi. Konyokola basi. Mi bali beli ba pesa ka basi tante. Pesa moi si tant na été. Azonga landa o kaso ki moi si asa lali. Ayibinde ba kendo tika bana na classe te. Ayibinde ba pesa moi si bisou te. Meka na sina bali yo ozawana. Babolingo boye ndeza bien. Ba uti bo mwana. Alinga ki moi si tant waza na 15 ans. Akundi moi si tant moi sa kokisi 39 ans. Eza ba bon exemple. Oyo ba mibalo ba otala nga ba koki ko poso to bi il faut bo ba to obligé oyo ba koki ko landa. Ba exemple ya boy. Ya mo balo ya bi ko valoriser moi si. Pardon. Oh, elle va me tromper. Qui te dit ça? Il y a des très belles femmes qui sont fidèles. Il y a des filles aussi, hein, qui sont infidèles. Maman Blanche est belle, mais elle est fidèle. Elle est canon, mais elle est fidèle. Elle est canon des canons des canons. Elle est fidèle, mais elle est canon des Canon. Le jour que je l'ai présenté à mes amis ont commencé à trembler. Eh, Marcelo va te faire tomber. J'ai dit, oh, pourquoi? Elle est trop belle. Elle va tuer l'église. Depuis que je l'ai épousée, l'église a grandi. Pourquoi? Rien que par sa présence, elle dit, venez à Jésus. Même si tu es belle, viens à Jésus. Même si tu es élevé, viens à Jésus. Elle a les dégagements, les dégagements, les dégagements. Donne-moi un amen. Amen. Voilà. Pasteur Aebaki ko valoriser. Moi sinae. Aebaki. Il le faisait bien. Aebaki verbe aimer. A conjuguer qui en bien. Mais maman Blanche et pas accueilli. Akena sengo. Pe akena kimia. Article ko nyo comme en matière d'amour. Article qui est le bas l'amour bo azala qui na passe. Moi si oyo asufana bolingo et moi na ka ne longi na e. Moi ça ko zala ndako munene ana chauffeur amemaka ye alataka bijou en or a voyager azongaka mais kati na ye azana manque ya bolingo ezate biloko matériel ya bolingo te matériel ya bolingo te. Moi, ça a besoin de présence à mobali. Moi, ça a besoin à mobali où elle a attentionné pas inaye.
besoin ya mwasi ezaka bongo bolima tembele na fufu elala me bolingo na kati ya motema yango eloko mwasi alingaka mwasi alingaka mobali fa dispose temps na ye bovanda bosolola bodialogi bapapa botala bozwa cour epa pasteur Marcelo aza mobali ya mobulu te acha mwasi na ndako ya kano mobulu te ahonore mwasi avalorize mwasi mokili emoni nsima na liwa botala mama Blanche amour wana ekotaki jalousie na kati ya famille bolingo wana yosaka na mobali soso kumisa yo kokumisa ya matalana te ya naturel kokumisa ya naturel ya matalana te epesami na moto nyonso te epesami na moto alingo na bolingo ya solo bapapa bozwa bacour bayekolaka kaka nature mpe enseignaka biso boyoka soni te bozwa bacour epa ya pasteur Marcelo miso sikoyo tozotala pasteur avenir ekozala ndenge nini akobimisela biso deuxième mama Blanche question mark point d'interrogation nzambe apesi makasi ya kobokola bana eza facile te et surtout mwana ya mokie ana 2 ans sola mwana tongo mama azomona mama te ça fait mal mwana omona su mama te bako expliquer mwana ndenge nini est-ce que mwana bima mwaliwa amona su mama na ete ya pasi na motema pota opasi atika nango ekotikala kokauka ta mokolo moko te bana bakola liboso azaki diplôme ntango asa baklasse lobilobi ya kobala ti ntango akende kobala bakomema nani mama kutu bibishi bakomema ye te mama kutu bibishi bakomema te manque ya mama place ekobima yango wana pasteur aza besoin de soutien insulte na minute ekoservir na eloko te et puis il faut boyeba ke ndeko atiki biso azaki na problème na motu te ayaki mosa bascandale te ayaki mpe na problème na motu te ya mokili eleli ye mpenza kolela elakisiki ayaki moto motema pembe nena baki toumela te ndenge nakota na cuisine alamba il fallait quand même naloba mokie tosolola mokie par rapport ya ano o alongoli mpo na nini bongo mwasi aza susu te atikala nango kaka alata kaka soki azolata boye amonaka mama Blanche te parce que mama Blanche moto alatisaki yango boso bayokana keso nakufi longola bamosusu bako bakeso nakufi kolongola te ça dépend ya couple na couple ndenge esololaka mpona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku na nzamba ndu benshine bana beto bonne journée boka mataba bizu ngana koti cuisine na kelanga.